Qui na kati a oza kaya dessin oza na habité so senga mino bakaya comme mais na check sombi ka na ibike koleka na ngo teza ote bele bakaya oyo koka na balati ba oyo koka o moni ke kotika ekozanga o moni ke ekotikala obombi hein oyo Kangana kanga mara yui o Yesu nangase o ya Elika nangase o ya makasi nangase o ya Tikangana kanga mara yui non limbate car je sais Fatinela la kate Yesu makasa ba peu importe le temps que je traverse, peu importe le moment difficile, je ne te lâcherai pas. Non, kangamakaka na yo. Non, kesu wapi. Ah non, je suis. Nazanga na nyonso. Ekasi yesu te. Baba wangu wa siku zote. Mwana mama kobuka na te yoka lisolo mama Gisnovitz yene coach ya loposo ya nzoto na bino aye na bakisi oyo ezotraite batampo banduta babokona ndenge na ndenge oyo epesaka mbindo mpe bosoto na kati ya nzoto na bino lokola poche des yeux ride na elongi vieillissement oprofite na cash ne okoma kobomba elongi okoma koyokela nzoto na osoni kobuka na te luka kaka mama Gisnovitz okozonga lekeleke mwete ku mama na ngai babi mama Gisnovitz azo soigner nyonso etali loposo ya nzoto na bino yo muto betela batampo esala keza mvete silaka te elonye nzuluka ekoma loko mutu batume na depo makala yaka po toyebi docteur aza kaka moko coach aza kaka moko kozwa ye eza nango facile aza mpe na Facebook WhatsApp basite nyonso ya internet soki olingi ozwa baproduit na ye livraison nango eza partout dans le monde tobeta www.gisnovitz.com azosala mpe compte YouTube tobenga biso awa na plus 44 74 24 025 737 na bwaneli lisusu plus 44 74 24 025 737 balapa. Yesu nanga wa mikolo nyosa yende ayebi bomoi nanga atabutu atana moye Yesu nanga wa mikolo nyosa Yesu nanga wa mikolo nyosa yende ayebi bomoi nanga eyana butu eyana moye Yesu nanga wa mikolo nyoso ata nazali na papa nangai ata nazali na mama nangai akolinganga te lokola Yesu Yesu nanga wa mikolo nyoso. Donc wana ba bloko pona rentrer oyo toyebi te na école ba osenga ndenge nini oyebi yango ezani wana basala wana couverture pona kutia couverture yo mo chat so ça pas ton invité ceux qui kokoka yo et ceux qui koka tenza c'est koka et koka ya bon ça pas ton yo on va bic so ba uniforme hein. Uniforme na somelo 2 kilotes na 2 chemises pour au changeaka hein
eza te ke yo ondoki olatika chemise moko wana uniforme moko wana te faut kuchange kango oyo eza pe chemise mosusu eza na kati oyo eza kilote mosusu oyo etikalaki na kati oyo eza kaya dessin oyo eza nayebi te so basenga bino bakaye komeme na tie sombi kaka nayebi ke koleka nango kote eza oyo pe ebele bakaye oyo ekoka na balati oyo ekoka omoni ke ekozanga omoni ke ekotikala obombi oyo otikala obombi donc nde nayebi so osalanga plaisir tanga soki otangi osilisi ozwi na fin de l'année nasombeli vélo napesa cadeau ya vélo tanga mpenza makasi mamba baklasse bando obengana na classe te mpo minerval nyonso tofuta ane mobima nyonso makambo nyonso to ezala ya biloko na yo mpona classe nde na toprometaki oke ifo ozwa classe elwala yango ndoya mama Marie M5 alobi fo ozonga classe donc je crois que nzambe akosunga obanda classe otanga makambo nyonso to ezala malamu oyoki ingénieur yo année prochaine otanga yo ope manano okola année prochaine nde wana yo pe okoti classe mama bolandela nde mwana bolandela vraiment po atanga moni bolongola na makambo ya misala mabanga banene bazelo bolongola donc vraiment bonjour donc bolongola na makambo bazelo bamamba nani po esala bien nzambe asunga mambo ndenge olobi wana mpo santé soki eza bien te donc wana ya pasi faut nzoto ezala bien mpo epermettre mpe ozala en forme epuis nyonso elekana bien. Yesu nanga wa mikolo nyonso yende ayebi bomoi nanga ata butu ata na moye Yesu nanga wa mikolo nyonso Yesu nanga wa mikolo nyonso yende ayebi bomoi nanga eya na butu eya na moye Yesu nanga wa mikolo nyonso ata nazali na papa nangai ata nazali na mama nangai akolinganga te lokola Yesu Yesu nanga wa mikolo nyonso ata nazali na yaya nangai ata nazali na mobali akolinganga te lokola Yesu Yesu nanga wa mikolo nyonso oh ya 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 oh ya ya
nanga seyo ya ya tikanga na kangama na yo elika nanga makasi nanga Yesu elonga Sema bilokota seyo Santinela la la kate Yesu Makasi abaye vale maye Yesu nangani. Peu importe le temps que je traverse, peu importe le moment difficile, je ne te lâcherai pas. Non kanga makaka na yo, non kesu wapi. Ah non, je suis nazanga na nyonso ekasi Yesu te. Baba wangu wa siku zote, yeye anajua maisha yangu, hata usiku hata mchana. Baba wangu wa siku zote, Yesu wangu wa siku zote, yeye anajua maisha yangu, hata usiku hata mchana. Yesu wangu wa siku zote, Yesu wangu wa siku zote, yeye anajua maisha yangu, hata usiku hata mchana. Yesu wangu wa siku zote, hata ningekuwa na babangu, hata ningekuwa na mamangu, hata nichunga sawa na Yesu. Yesu wangu wa siku zote, hata ningekuwa na mke wangu, hata ningekuwa na mume wangu, hata nichunga sawa na Yesu. Yesu wangu wa siku zote, oh ya 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 oh ya 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 tikanga na kangama na yo, oh Yesu nanga seyo ya ya elika nanga seyo ya ya makasi nanga seyo ya ya tikanga na kangama na yo. Non l'embate, car je sais, mon Rédempteur est vivant. Il s'élèvera le dernier et agira à mon problème. Quand je pense à ma détresse et à ma misère, à l'absinthe et au poison, quand mon âme s'en souvient, il est abattu au-dedans de moi. Voici ce que je veux repasser à mon cœur, ce qui me donnera de l'espérance. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. Jésus-Christ, je t'aime. Je t'aime. Je t'aime. Oh ya 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 apui nanga seyo ya ya tikanga na kangama na yo elika nanga makasi nanga Yesu elonga sema bilokota seyo Santinela la la kate Yesu makasi abaye vale maye Yesu nangani. Peu importe le temps que je traverse, peu importe le moment difficile, je ne te lâcherai pas. Non kanga makaka na yo, non kesu wapi. Ah non, je suis nazanga na nyonso ekasi Yesu te. Baba wangu wa siku zote, yeye anajua maisha yangu, hata usiku hata mchana. Baba wangu wa siku zote, Yesu wangu wa siku zote, yeye anajua
anajua maisha yangu, hata usiku hata mchana. Yesu wangu wa siku zote, Yesu wangu wa siku zote, anajua maisha yangu, hata usiku hata mchana. Yesu wangu wa siku zote, hata ningekuwa na babangu, hata ningekuwa na mamangu, hata nichunga sawa na Yesu. Yesu wangu wa siku zote, hata ningekuwa na mke wangu, hata ningekuwa na mume wangu, hata nichunga sawa na Yesu. Yesu wangu wa siku zote. Banekotu baimbo kabokota la biso sur Nouvelle Tendance Télévision pe ba o botala ka émission na bino vérité et réalité ne tolobaki tokotika la na bosolo tokotika la pe nako partager toko sala et preuve
ya bolingo na oyo surtout kokuta nango sur le terrain. Je pense que dernièrement baotai kolanda émission moko na otai ko yamba maman azali maman pona biso ma Marie asalaka nini azali veuve azalaka mwasi ya soda. Alors eloko esalenga passe ezali komona ete mutu o abundeli ekolo pendant plusieurs années oyo abundi apesi vie na ye et en fin de compte ake kokweya na front, c'est-à-dire akufi na kati ya musala oyo. Mais malheureusement pona bandeko bakokamba mboka mingi bakosundola bandeko ya bongo, c'est-à-dire bavelobi nango baveuve bazotikala boye na bana bakotelingana bayebi te esika nini ya kofanda esika nini ya kolala. Yango nalobaki ete biso elongo na équipe mobimba tomeka mpe kobunda kotala bandeko na biso pe na mwa ndambu oyo bandeko msusu bandeko basungaka biso toyeba pe ndenge nini ya kotala bandeko wana. En tout cas merci beaucoup na bandeko nyonso tout bayiki bakobenga partout à travers le monde et bachouchou na tatila, merci beaucoup na bidon, merci na ma Marie M5 depuis Liège, c'est-à-dire bandeko nyonso tout o bazala bazat vraiment na bomoko na biso toko loba na bino nzambe apambola bino a continuer kozala na bino elongo. Voilà pourquoi est-ce que tolobaki ke dernièrement ta on a ki awa tomeka ko sala moi étude mama za na ba difficulté mais eko sala pasi biso nzambe asunga biso tozolala na ba condition ya malamu tozolala na bandako ya malamu mais ye aza na ba condition ya malamu te. Voilà pourquoi est-ce que dans un premier temps tolobaki to lukata to sunga ata azwa demous et permettre ala la ratana moins sika malamu parce que na elanga awa mali leleki mingi to salata effort lokola mama ebisaki biso awa po alia na mokolo esengeli 4000 na meka ko expliquer bino yango 4000 francs congolais so to lingi to tia on na misolo to kolia libanda elingi koloba 1,5 € to 2 $. Surtout que na pas américain ils a 2 $. Ce qui est pas na papa français ezali 1,5 €. Alors na meka komi tout na makamnyo surtout oyo mutu akobika na 2 $. Et bongo yo mutu za na ndako ozo biloko mususu obwaka kana yo ozana ba makoki moya ta kosunga ndeko ezati. De temps à autre pensons aussi na bandeko oyo bazali na kozanga. Yango nalobaki ete tosomba ta saki ya loso, tosomba saki ya semoule, tosomba mafuta, tosomba savon, tosomba sucre, tosombela eti et en fin de compte tomeka kotala ye ma Marie biso bana na yo biso bandeko na yo na bandeko no mususu bakotala yo balinga komona bango ko etanga mate balobi te bakoki kotika yo bongo te toya tokutana na yo tomeka kopesa yo biloko ndambu oyo ozwi po esunga yo na bana na libota mobimba kasi toyebi kende baloba biloko pe moya kofanda boye zati tolingi kosala boye souci na biso ezali pour un temps otika nanu ope mamwa ndamu na misala oyo parce que soki tolo obeli lisusu ekosenga tobimisa mbongo ebele nzambe azala na yo to continue kosunga yo ti esika nzambe oyo akosepela oyo esunga yo wana esunga yo. Alors iloko tokosala olobaki pona makambo ya ndako tokobunda awa sima awa na okota na ndako natala soki eza na pavement to pavement te na koya lisusu toluka bandeko o basalaka bandako oyo ndako eza mabe te ezali malamu me bandeko baya basala biso devine ndenge nini toki kosala ndako ezalaka oyo me tobongisa yango tozongisa yango ezala ba condition malamu po yo banda kobika pona tina na misolo futaka awa olobaki ofutaka 10 $ par mois. Ezana bandeko ozali tokobunda awa c'est-à-dire na chaque mois mbongo oya ndako yo bando futa na lisusu te bandeko wana tokobanda obongisa biso mo to bando ofutela ndako wana et permettre yo za la malamu olobaki soki ozwi 400 $ okotika kobeta mabanga obando pesa batu basunga yo. Alors na mikolo ko ya pe lisusu tokozonga pona tina ete yo otika kobeta mabanga ofanda otala ka misala futa batu mbongo basaela musala. Souci na biso zali ya kobomba yo osali déjà mingi lokola pe papa l'état oyo et remercier ne lokote tokobunda pona tina na kosunga yo
ozwaka misola ta ndambo wana na compte ya papa. Donc okopesa biso kombo ya papa pour nga moko à partir ya semaine prochaine na banda kolandela ti ba insérer yango lisusu na kati ya liste ya ba veuve o ba oki kozwa quelque chose pour na compte ya ba soda. Eloko na kai koloba na yo yango wana nzamba continue kobatela yo bité soki likamba koloba ezali. Zana mingi ya koloba te na onga na moni ti na biki nzambe ne mutatinda kibino. Lokola nzambe atini bino na tondi nzambe makasi pe abakisi na bino ya ebele. Na zana mingi ya koloba na liboso na bino te. Yango wana makambo na zana yango. Merci beaucoup. Alors bandeko bota la biso, je crois que démarche na biso ezo continuer. Alors yo pe ozana besoin sala lokola biso nalobaki toujours ke biso toki okokate ba maman Marie na Liège M5 toki okokate ba chouchou na tati la toki okokate ba papa msusu toki okokate mais na besoin to sala opération avec 1 euro 1 dollar toki ko sauver vie, c'est-à-dire 1 dollar onga na zwaka nazo kabela batu misusu na balabala oza nango toki ko sauver pe ba vie. Tout ça là exemple moko soki lelo tolobi to zala kaka msusu 2000 personnes. Tukangisi kaka 1 dollar, 1 dollar, 1 dollar, 1 dollar. Oui, je sais que ça va faire. Et toki ko sauver mon tout PSP mon tout fond de commerce. To loba ki na mikolo koya na relaxa bino ba image ba maman mususu o ba ko souffrir ba na pasi mais to ko sunga nzamba sunga biso semaine prochaine to la kisabino 10 maman o to pesa bango ne fisco ba banda ta ko tika mapa. Tozana ya mingi te nga na liaka mongo ya l'état. Voilà pourquoi est-ce que je suis en train de déplorer, ça ne s'explique pas. Un pays potentiellement riche avec un peuple extrêmement pauvre. Bakonzia mboka musala na bino ezanini. Maman Olive, Maman Denise Nyakiro. Je pense que terrain to mabele fertile pour na bino kolona yango. Basi ya basoda o bakufa na bitumba. Bakufa po biso tozala na kina na capitale o. Bakenda ba sacrifier ba vie na bango. Bana na bango lelo ba otanga te biso tozi ba occasion to tangi ba université. Tozi ba occasion to bandi ko sala musala. Tozi ba occasion tozo vivre na ba condition ya malamu. Et bongo bango o ba sacrifier vie na bango mobimba. Ba lekisi jeunesse moko atana ya esengote. Kolia pasi, kolata pasi, kolala pasi, nyonso ezaka kapasi. Tosunga bandeko oyo. En tout cas, je ne sais pas de tout cœur, merci infiniment. Yo okoki osala pe koleka biso. Okoki koya kosunga maman oyo. En tout cas, tout ça la opération il faut tous ça y est 400 dollars. Démarche ça objectif 400 dollars à titre ça. Nous allons sous objectif de construction ndako oyo. Mabelo za yete. C'est vrai que plus tard bakolo mabelo bakoya ba ozana besoin nango. Mais pour un temps lokola zo fanda nanu awa. Na relaxa bino image na kati awa. Ceux qui pavement ezate tozo banda to ça les pavement. Mutakoki kolala na condition aboité. Jordan filmer lenga awa. Na c'est. Et c'est mutakoki tia panzi awa. Na malili. Et encore, je vais vous expliquer une chose. Maman Oyazali na 0 mètre na ebali. Azana 0 mètre na ebali. Fleuve oyo eton narati pembeni awa. Fleuve oyo tindaka malili. Na malili ya boye. D'abord tala nengaza protection ezate, c'est-à-dire atel lamba malili boye. Ezate kotika ba maman oyo na difficulté boye eza malamu te. En tout cas nzambe apambola ba oyo nyonso tout ba ko réagir ba oyo nyonso tout ba kozala na posa to motema wana ya kosunga maman oyo. Elingi koloba te lokola to ye na to sombi de matela de mousse ne esuke wana. Batu ba yali to kipe bakisa ezala ta 4 bazala malamu. Tous à la malamu to mekampe kotala na place ke bande comme ça fanda ka boy bande ko ta basi musu basti kakata mapa ata mapa ekosunga so ito longwe na libota oyo to kotala baka eza nango ebele. En tout cas merci beaucoup, merci na Jordan Panzou, merci na Junior parce que azo bunda vraiment ko zala biso et puis ceux qui toza eza grâce à ndeko Junior pour ça na ata onebi ke olinga mamba olobate mais ceux qui tozoko taboye kokomati awa c'est grâce nandeko nanga au Junior. En tout cas Junior nzamba pambola yo. Je crois que toza ensemble to continuer au sala musala ensemble. Eza bongote. Quand même ça li ndenge nini komona biso koya. Bon et ça lingai plaisir à toi papa Alain puisque nandima gité. Dès que to sala ki première émission nazaki pena satisfait. En tout cas nzambe abaxela ba o wana ba cha loboko kanti ya bato oyo bazangi. Merci na yo moko pe papa Alain. Merci surtout papa Junior. Alors Yaya.
Yaka nanu, yoka boye, atako te bayoka sonya. Bonjour Yaya. Bonjour. Vous allez bien? On va bien. Et ça le bien, et ça le ndenge ni comment on a quand même koya otala bino na tongo boy. Et ça linga bien parce que bosungi mama biso ninga ndo beta mabanga obeta sute comme ça aluka ka mesa bando oteka. Nende bosungi na biloko boye. On a remercié Kanzambi na opesa eloko. Merci beaucoup. En tout cas Totikio, je crois que nga tout ça là tout là quand même et si on est na pisa kibino ndeko yo pe okotala ba vidéo oyo et si komoni ke place oyo koki ko bongisa to koki ko sala kozela kaka te ke non bandeko mususu ba sala na place na yo. J'ai toujours dit ata yo za na mama te zwa ne fils kata temps ya kosunga mama oyo peut-être maman na ozo occasion osunga été. Alors to protéger ba maman o bangone babota rabiso bangone babatela rabiso. Merci beaucoup Jordan. Parce que donc on va les acheter bosser la année puis l'eau bosser yango ah yé mtu asali ah yaya osali yango ndeni nani alakisaki yo hein yo moko kaka mutu oluki oyo bandenge osala bo ezopela pe okoki komeka zonono banani na yo totala nani. Voilà donc la condition bandeko okutu eza mabanga c'est-à-dire eza mabele te nde bozomona ke place bazolalela ezali mabanga donc na éviter panzia mutu awa yozala ndenge nini donc ah oh ingénieur hein, il faut que kotangisa ye azan âge ni Oui tango Akoksango dimanche le 30 juin. Ingénieur, à l'âge de 8 ans déjà, mon azo bricolé ou fabriqué boé. Galinda Masimba Timagido. Le son, voilà, ingénieur. Donc 8 ans déjà. Ah, en tout cas. Félissa. Et puis Cathy. En tout cas, bravo. Merci beaucoup. Donc je crois que Jordan, les gens sont en train de parler de beaucoup là donc ils sont à batol parce que batol déjà ils ont mon itanga. Donc batol ils ont déjà qu'ils ont tanga makasi. Vraiment, ils a pas si. En tout cas, Nzamba son abisso et les kamalamu comme tout misate donc Nzamba est venu à salama. Toi on a besoin à yo aux ala. En tout cas donc Jordan, je crois que tu es en train de me prendre ici, c'est bon? Oui. Donc moi je vais plus dans la bande de quoi et ben baya Gianni Sita. Donc baya Gianni Sita tu m'en put bangamituri depuis Switzerland. Botalaka oyo ya maman Marie bande kogoza et belé na benga nesi ba chouchou na tati là. Véritablement femme d'affaires, maman mariée yo, bande kobaza et belé. Niti bande konyo surtout batala kabiso. En tout cas, nazo senga na bino par l'amour de Dieu, sauvons des vies, sauvons des vies. C'est vrai, un geste pareil est moindre, un geste pareil petit, mais sauve de vie. Geste amuke yozo mona ki eza muke, mais yebaki ezo bikisa babomoyi. Ezana batu bako bika sima kaka ya geste oyo sali yo mona ngweza muke mais nazo so ke batu bazo bika sima ya geste oyo sala. En tout cas, merci beaucoup na bino nyon surtout le commandant en chef Blanchard Kadhafi.
mon vieux, donc d'ailleurs coup de deux anniversaire nayo, le commandant en chef, l'incontournable leader, donc Kulutu, je crois qu'il m'a marié yo. Nayebi ki mamu se oleka malamu to sala opération pour natina to sauver vie ya mama to sunga bandeko bazali awa to lukata ndenge ni basala bateka kata mapa et aux ala malamu poso idja bango pe bazobuna na koto ya teki mapa wasali boye et ko permettre ma mariée à fanda na kimia. En tout cas bandeko nyonso tuma Dorcas, donc grande dame, bozé belé. En tout cas merci na bino nyonso tout maman Blandine, donc maman Blandine, papa Guy, ma fille, en tout cas bino nyon to sous faux, donc en tout cas et merci na bino nyonso tout. J'espère que Zamba Osunga biso et le Canada bien, ma Blandine na Canada, papa Guy le Canada. Donc en tout cas bino nyonso tout, donc na habité na pe sa bino mbote bino sotala, donc ba image yango aujourd'hui dans zola qui sa biso awa et il va permettre biso to sunga maman aza maman na biso ba condition tozo mona bo eza pasi osenga vraiment to tia maman maboko boso ki to tia maboko et osala biso pe bien et lobby pe mamio soto pe nzambe akopambola biso. En tout cas et na pe sa ndina bien maman Blandine na Canada et papa Guy pemena ma Blandine, donc ma fille Abigail, donc kalamiki te na studio to yemba na yo ma fille. Merci na bande konyo surtout bo la biso. En tout cas nzambe apambola bino. Merci na Jordan Paso.